Mbote balandi MDG TV mafuta sike zalinga wabino mère Dorcas la grande dame car neto mesana wa repesa bino basango pe kopesa conseil. Lelo to yeli bino lisolo ya Esther. Mwana mwasi oyo to pe leki na biso mwana na biso oyo na obenge mwana n'avait que 15 ans. Mwana oyo loboko na ye na asir bato bele balandaki lisolo na ye na ba chaîne bitando mususu parce que ba chaîne ebele elobelaki likambo mwana oyo. Bande loboko na ye à gauche, donc bras, avant-bras te mes bras doit partir ya. Moni loboko ne kabwana na awa. Coup de tilikolo, loboko ne koma ko vimba na circonstance moko, na lana penza lisolo très bien te, na mona kane mama zo loba jeter les passages tout ça. Et triste, 3 jours passés na moni ba publier moi na kufi. De loboko koma ko vimba, loboko komi on dirait l'oromo, je sais pas normalement au moins loboko na fallait ba ampiter kaka. Fallait ba ampiter, bon je sais pas, ndenge ba sali diagnostic ba koka ko traiter bino boyebi Congo. Et ça demandait beaucoup d'argent, maman na leki na babitandwa ndenge na ndenge ko senga aide. Croyez-vous que ba konzamboka na batikela ko mona te? Croyez-vous que ba kombo o batangela kabiso wana ata moko na bango mona ba image wana te? Ba monaki na bango mais ils s'en foutent. Ils ont rien à foutre, baza kuna te. Ils vivent pour eux, na ba famille na bango. Batina basi na bango na ba poto na baba na bango ko kende kotanga classe ya bien ko zo traitement ya bien. Bango mo bazo ko amasser, bazo ko yiba, baza ko tonga, bazo lia, bazo mela, bazo vimisa ba matama, mitu ezo bota misuni et ko bazo ko zo ba makango na ba mipandi ko sakana na bana batu ko lala bana batu ba opesa bango ba miette. En fait, c'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Ils s'en foutent du petit peuple. Na Congo, bandeko tozaka na deux classes sociales. Extrêmement riches, na extrêmement pauvres. Moyenne ezate. C'est pas comme en Europe ici, au monde la facilité mutu nyonso. Ezaloza mobola. Na poto l'essentiel ka zana mukanda na yo. So zana mukanda, oko trasala musala. Ata musala moko ya pamba. Comme quand baloba y a pas de saut métier. L'essentiel, ozo mbongo kosomba lipa. Ozo mbongo kosomba lamba. Ozo mbongo kosomba sapato. Bien ya mundele yangwana. Et ça là que eloko babengi jalousie. Mundela zalaka nango te bandeko na ngai. Mundelo koza ndeko na ye tu es millionnaire, ye a gagnera na ye soki 1000 francs, 1000 euros to 1000 livres na ye na mois, ça lui suffit hein. Akoya ko lelela yo ta koya ko kelelo ta ko telo ba réunion te. Ndenge na biso e pa na biso ezalaka ke ko telo ba réunion et tala kutu ndeko na ngaza na mbongo apesa kanga te mundela zalaka kuna te. Et bano mingi pe babotami surtout ba noir oyo ba origine bunga na tellement ba benga ngunini basi bakota na vie wana na culture wana do ba mesana e koma neti pe kaka façon na bango de vivre d'être et ba s'intégra généralement ils vivent aussi comme ça. Ce qui ne connaît pas kanisa ye akanisi akabeli apesi ya oloba merci mais au moment na eta bana ko talela yo abana ko landelo pourquoi simplement parce que ye pas zorana ya kolia en Afrique bande ko nanga isoke ezalaka ndengo na bondimelanga motema mabe lingeke ezala moins motema mabe elingaki ezala moins mais malheureusement bande ko 90% ya jalousie et botaka tope o ezala na mitema ya bato ezalaka dia na omona muninga zo avancer zo progresser ngana na ngote na omona muninga zo mata ngana to tangi ngana ndenge moko ta musuna lekaki na mayele mais azu musala nga musala ezate nde place eloko babengi jalousie méchanceté et botamaka pour votre information bandeko na ngai mwana o mama na ya lekai na bitando ya ko senga lisungi mbongo ngo combien 21 000 na mois ba ko pesa ba député. Ah Seigneur Jésus yango Congo eza likambo nini yo nayebi te tosala ba prière à forma nini nayebi te photo bondela to belela nzambe na lolenge nkani oyo lobata pasteur moko so nzambe azalaka na ndako na Gombe to na Montfleury nde to buka et porte parce que des fois en tout cas mayele silaka des fois mayele silaka komona babiloko neti ya baboye ça elingaki coûter bango même pas linzaka pona obikisa mwana oyo mais malheureusement aujourd'hui, cette fille est partie à flair d'âge, 15 ans. Oulala.
motema pasi. Nzambe na ngai pesa mbongo ko, pesa nkolo bozui. Biso za mitema ngwa kosunga. Kozwa na pasi. Olukata ba partenaire ba pesa on fils qu'un petit rien. Nani yango kosunga yo. Mais ba okeno kopesa ba escroc Et ça ba organisation ba fondation ya lokuta ba lela na sima ba ya mikongo bato ba ya kosa bino tala. Oka bato bazo financier. Ba Eliezer ba lialela bato ba mbongo kombe surtout bato ba poto. Eliezer ya député na bino bato ba yebi makambo ba yebi, muyibi munene. Bato ba yebi. Eliezer combien de fois batindela ba mbongo to mona même ba ko swana ba discussion comme sous na mona ye moko mama. Au fait basenga ke ba preuve ya ba mbongo batindela ki e car na ba action na ya sala lokuta wana. Et on appelle ça ba 1000 francs na ba 2000 francs. Ba zaina besoin à pourvoir ba preuve. Oh, mais pourvoir preuve, papa, est-ce que ça problème que pourvoir preuve? Aux députés, on a un téléphone à bien. Au cas où on filme image, juste moi quelques secondes, au tindé que non, tala, bon, on peut moussara to sali na yango. Mais tellement baka batu moko ba profiter, malgré bazoaka, malgré bazozo, mais balingika ba profiter. Et ce sont de telles personnes de batu basungaka, ce sont de telles personnes de batu basungaka. Ce sont de telles personnes de batu basungaka, mais bato ba serene ba biso nana ngo pesa nana ngo cha lobo nana ngo sunga ba mona ka ke no oyiba olia mbongo wana et pourtant intention ko tezate so écoute ozo ndimo se sacrifier o ya yo olongoli 90% otikali na miette ka po sunga muto ana pasi to bato ba na pasi siko kezo mbongo wa muto apesi po sunga muto po sana ngo nini. Donc c'est triste et regrettable bandeko na ngai komona makambo boye na ebite so na koloba nini ba mona ki na bango mais baza kuna te baza kuna te. Esko ya boyezaka oka mwana kufi ne boyoka banduki bayeko tenga misa makolo wana bayeko pesa badon bayeko sasoki nini. Na ebite Congo nzambe ka pardon. Je sais pas na lobanini. Na ebite sona lobanini. Mes frères et sœurs, chers Congolais, surtout ya diaspora na zobeta sete. Est-ce que yo ozoyo kato yo landaka biso okoki atako ko contribuer en partageant nos vidéos s'il vous plaît. Parce que bato ebele ayoki bo alandi boyebo atiki esuki na ngopeka wana non seulement opposer acte te a partager pété. Maman nanga papa nanga ta mususu muto ko tindela a otindela muto wana kolanda koyoka ako edepe ako tinda pe pa muto et muto wana pa koyoka akozwa pe. En fait c'est ça ce qui bokoki ata ko sunga biso en partageant nos vidéos et ça bien et ça là vraiment bien. Et si vous comptez aussi nous soutenir dans cette vision Totambole longo Bible zo ba deval mieken. Pourquoi? Parce que bazo retirer salaire et topé résultat moko efficace par rapport à moto za moko. Makomi zo loba corde à des fils et se rompt pas difficilement. Donc ne ba français ba loba l'union fait la force. Nana mukie nanga mona okokate. Soki oyo koti na vision to sangani mususu aya koti et pesa biso force. To sala mamba menene to sa mamba ebele vraiment idée to projet zali bato lokola boye to sunga bango mais o sunga bango ndene wana ngoto wana makuki to sunga ndene bando yango to senga bato mitema malamu vraiment soki bokoki ko assister biso vraiment na vision oyo to ko sunga bato bande ko botala Esther botala mwana oyo akufika boye akufi akei. Croyez-vous que nzamba na likolo osepela yo oyo kakimbela opposaki action te salaki geste te na bango soit disant ba gouvernement ngo oyo ba censé kosunga ka mamba boy yango moni bamboka neti bangola nzambe fa pambola bango pa kanisa bango bangola ne sunga batu na ba forme moko boiti lelo sunga batu na Angola bandeko classe za gratuit banda kala depuis la nuit des temps. Na Angola traitement ezalaka gratuit. Na Angola so moi ça ke bota na Luanda a ofuta te akeya boti abimi. Na Angola na Luanda en fait na Angola Luanda eza capitale Angola parce que na vanda wana en fait na vanda kuna bana batanga gratuit. En fait l'essentiel c'est vrai ba école privée zali ba clinique à privé zali boyebi que différence ezala toujours na privé na eloko l'État. Et donc ba maladie eza na gravité danger so boki na pe na public wana to e pa na hôpital à l'État mutu pa ozwa traitement pa biki na ye.
Mais on est en sous situation qui se dégrader, to peut ko détériorer et comme a kosenga moi ba ndenge zalaka ba soin faut ya ba ndenge moko boyende oka moto accueilli na privé. De même classe na Angola classe est gratuit. L'essentiel moi na ba kotanga yeba kokoma. En fait c'est ça rôle à gouvernement. C'est ça rôle à gouvernement. Mais malheureusement bota mboka Congo. Gratuité à l'école en baloba. Donc ezalaka nango tantôt plutôt ndenge l'école en etondaka nango kaka so bokei bokota ba place ezalaka nango kate. Ba place ezalaka te non seulement ça batanga compliqué batanga bien te non seulement ça ba enseignant bazolela mbongo ezate au fait compliqué na Congo compliqué. Bon sikoyo tito koma na hôpital gratuit mais attendez na ebité yango bandeko mon frère ma sœur soki osungi te moto kosunga zate donc ozana intérêt à kosunga eza devoir no ya kosunga parce que soko osungi te moto kosunga zate moto kosunga zate nde message ngana ya kopia yo so moni que tu n'as pas le temps mais okomona na mois 10 chaque mois pesa biso to sala na musala to ya relaxo ba preuve mona que to sala mais so moni que tu peux aussi faire à ta manière fais-le nde lo ngana message ngana ya kopesa yo parce que bato musu bakansaka tozana pona ya kokemande to ya koyiba bato bambongo ya kolia bato bambongo c'est pas ça on a juste besoin que bato bazwa lisungi et tout le monde peut aider vraiment et ça li passer comme on a mwana oyo akufi une vie est partie commentaire au chezate nzamba pambolela nga bino mère Dorcas la grande dame namoni bino mbala sima de bonnes choses soyez bénis au nom de Jésus. Thank you. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu